Bonjour, bonjour, bonjour. Mbote mingi na bina nyeso tu ba bolingaka maman Eliane Nitu. Na pesi no ba mbote ba ebwe ma vipi muko wazima. Est-ce que vous allez bien? Boni bilo bande konanga bola muki malamu. Wabino maman Eliane Nitu, ça va, tout va bien par la grâce de Dieu. Nzambe ya mawazo batela kimia ezali et vous de votre côté c'est comment? Nalobaka toujours ki bande konanga kolala kolamuka ezaka habitude d'été. Ce que lali nzambe apesi yo pema ya bomo ikumisa epesa merci otali libota na yo otali mutu bolala kine na gauche o bolala kine na droite alamuki olobi nzambe merci parce que kolala kolamuka eza habitude ete ndenge naza koyebisa bino ntango tolalaka toyebaka pete soki tokolamuka eza kaka nzambe nde mutu asalaka biso kaka ngolu oyo yemba ndeko na biso ayemba nzembo moko eza likambo ya ngolu eza likambo ya ngolu nazingolu na miso ya nzambe ezaka likambo ngolu la grâce de Dieu tozwaka ngolu ka na miso ya nzambe. Merci mingi na bino surtout oyo bolingaka maman Eliane Nitu obo sepana maman Eliane Nitu obo talaka ba émission ya maman Eliane Nitu na oti komona tout à l'heure ndeko moka komeli ngai na WhatsApp o maman Eliane Nitu préparons-nous pour le mariage mikolozo salate nazo comprendre te titre ya émission na biso ezalaka préparons-nous pour le mariage. Na préparons-nous pour le mariage, to solaka de tout et derrière to solaka makambo o eza ya famille makambo o etali famille ezalaka nde conception. Donc titre émission de monsieur ezalaka conception ezaka préparons-nous pour le mariage. Ko nazo baté ba émission préparons-nous pour le mariage nazo baté bozo linga na sala ya ndenge nini. Ngala zaka na modèle nga na salaka ba émission na ngai. Concept nabiso ezalaka sur le mariage. Quand nous parlons de du mariage, nous parlons de la famille. Nazo mona nazo comprendre que bino bozo linga ba émission sans tabou. Ba émission sans tabou yango za préparer pour le mariage ta. Bozo réclamer trop ba émission sans tabou mais yango tinde za préparer pour le mariage. Na bisa bino que préparer pour le mariage, eza tozo ko préparer tozo ko prendre na bande ko ona babalite bana ona babalite o ba ki na banda ko mabala tala ndenge babanda kana libala ezaka ba émission sur les conseils ya préparer pour le mariage. Bozo réclamer mingi ba émission sans tabou. Ah bino boya malamu te hein. Bozo malamu te bozo gentil te que bozo ko réclamer ba sans tabou. Et bon sans tabou ya on deuxième ça préparer pour le mariage. Préparer pour le mariage ça ko prendre les émissions ya famille. Ya famille, ya ko solola, ya on ne peut pas concept na ngaza préparer pour le mariage ndenge ne toko apprendre bana na biso ona babalite o baki na mabala ndenge ni bako ko vanda na kati ya banda kuna bango ya mabala. Alors nous parlons de tout et de rien boyebi ki maman Eliane na façon na ngala saka ba télé réalité bo mona kana zo sala ba émission culinaire bo mona ta musu na zana balabala ta musu na kena zando ta musu na vandi boye na kiti na za ko pesa ba conseil eza modèle loyo maman Eliane Nitu asaelaka ba émission na ye soki zamba liboso kendo s'abonner tant ko s'abonner o ko découvrir pe ndenge ni maman Nitu asaka ba émission na ye mutana ndenge aselaka o ye musala yanga na sala kango bongo. Alors bandeko lelo tozo solola bomoni to bon c'est blanc le ma Jeannette. Bonjour ma Jeannette na peu sombo tete. Bonjour maman. Ma Jeannette bondo kangeli puta wana tolora tata mo sina binoko. Mondo kangeli puta ko? Na kangi wepo la bébé gato. Kamoda tata mo sina binot. Ya modelo kangeli puta bongo te. Neti lelo boto sana kati ya makusa toza ko lamba bon toza ko sala ka ba tozo bongisa ka biloko o to ko lamba. Lelo to ko sola ma gentil yo bonisa yo santé ça va hein? Par la grâce de Dieu. Kimia hein? Kimia zali. O moni santé o ya onde le kinyo so soki nzambe a pesi biso mpe ma ba moyi. Oza en bonne santé yango le kinyo so zana ba déconnexion zana ba hôpitaux. Baza kobela atali na million penza atali penza na kwata zana ba million mais moya telema asa la ta carte bleue bimisambo na distributeur ezate comprendre maman et ce que nous avons pesi santé to komisa nzambe to pesa nzambe merci santé onde le kinyo so maman ato zangi akolia ato zangi akolata ato zangi mutuka ato zangi nini mais ce que nous avons pesi santé oyo et le kinyo so tozo ke ndo so na bino bande konanga ma Jeannette azo bongisa so ma Jeannette na ndongo zo bongisa so ma Jeannette azo abongisa so azo sala pena ba mafuta nyonso na olongola. Mais awa tozo kendo ko so ngulu to kendo ko sola makambo oyo etali banyongo bandeko na ngai na bisa bino ba émission ngeza ka toujours significatif ndebo mona bimisi boye biloko na bimisi boye uti na kati ya congélateur na ngai pona expliquer bino malamu makambo ya banyongo bandeko oyo ya bidefa
bato balinga kodefa baikoka kofuta te bandeko ya kokufa otiki banyongo soki moto okufa otiki banyongo nalola ngo okota ngo na pasi bando tala so na nsima tala banyongo otiki na nsima bandeko na ngai ndeko moko amosi abenga mpo ayebisangaki mama Eliane bamama batala kwa solo na bamama mutu na mutu aza na business na ye oyo asalaka ndenge toza awa eza na bato mosusu akendaka mosala moto akendaka na ye mosala na ye moto akendaka boye motu mosusu aza mpe akendaka mosala mabakisaka mwa business na ye mpo ekokobakisela ye mwa mbongo akoma na mwa mbongo ebele parceke toyaki poto toyaki mboka moluka motu na motu alukaka na kwa na ye motu na motu aluka na ndenge na ye ndeko ya mwasi ayebisi ngai oyo aye lisolo eza nini abi mama Eliane nitu natekaka bambisi na ngai ya kokauka soki nakie Congo nayaka na bambisi kolekisa mbisi ezalaka jete neti mbisi ya modele oyo bandeko na ngai bomoni mbisi oyo botala mbisi ndenge eza mbisi yango buka na poso buka na te abi mama nitu ngai natekaka bambisi ntango nautaka Kongo natekaka bambisi na nga soki nasi nakei na retour na ngai namemaka bambisi naya koteka po esunga ngai ezongisela ngai mwa ndambo mbongo na ngai ya billet ezongisa mwa ndambo mbongo na ngai basejour natekaka mbisi me eloko eza mabe na bandeko na ngai mama nitu bandeko na biso bakongolais ezala ya Kinshasa eza ya Braza babi kopesa mosala ya baninga respecte ezala ya Braza eza ya Kinshasa biso bako ezala bangolais biso ka nyonso tolobaka Lingala Congo Kinshasa Congo Braza Angola no bata mangala babi kopesa mosala ya baninga respecte moninga voyager ake Congo atakenda Congo Kinshasa to Congo Braza tango azozonga asombi mbisi na ye abi mbisi oyo kosunga ngo zonga santa mbongo na nga ya billet abongisi déjà mbisi abi oyo mboto na nga oyo na oteka ngo na 12 € par exemple oyo mbisi oyo ndenge za boy 35 € 35 oyo ndenge za boy moni mbisi oyo 35 € mbisi oyo eloko babengi bitoyo bokaka bitoyo ezalaka cher ata na Kinshasa surtout so yesu poto ezalaka cher bitoyo oyo ozomona oyo bitoyo oyo eza cher nde bozomona bitoyo oyo il faut yeba yango po linga yango okoka kolia yango ezali ba poisson moko etekamaka eza talo bitoyo oyo ozomona oyo ata na Lubumbashi bitoyo eza kaka cher bandeko na ngai nde bozomona awa ndeko mwasi ayebisi ngai oyo elekaki monene nakataki nalambika ndambo natiki ndambo po ezaki monene mingi po nga naliaka moka nga moko mwana mwa de Marie Congo liaka ne bitoyo te ya profene kisalaki ndeki ngape kisalaki ndeki kamunuko embadi kisalaki ndeki ngai pete likabo leka mungwa ngape kisalaki ndeki te ye kisalaki ndeki nga bitoyo ndeko mwasi alobi eloko na bengelo mama Eliane nitu oso na mukena bandeko oyo moninga uti Congo ayena bambisi na ye oyo nana fungo na sachete moninga uti Congo ayena bambisi na ye mama Eliane bato liboso ko wela ko za pesa ngai ozoteka kilo na combien 35 €. Pesa ngai ta 3 maboke bakoza 3 maboke bapesi 3 maboke. Alors bonjour, non c'est monsieur je te rappelle. Bapesi 3 maboke. 3 maboke ne sali combien 105 €. Azumbisi ya bani, azumbisi ya moninga. Tango ndeko banda kozela kopesa monta be mama na bosa na kiteza na kopesa yo na beka na kopesa lobi mama Eliane nyongo ya mbisi nyongo ya mbisi mama ezo sala 6 mois moninga kei azongi ayena mbisi ake abi nyongo ya mbisi mama Eliane nitu ezo sala 6 mois na mutu moko bosko bo imaginer nanu yo zimbisi 105 €, okuna zimbisi 70 €, okuna zimbisi 35 €. Bozo kwesa moninga bozo soutenir musala na ye ou bien but na bino za kwesa moninga pona asa nini akwa suko sala commerce na ete. Ma Jeannette lisolo yo momuto yena ngona tikelo maloba. Merci maman Nitu. Nga conseil ngina pesa kana bandeko basi pe mibal to eba kufutaka niongo vraiment. En plus mondi mi faut kufutaka niongo. Mwana nzambe faut kufutaka niongo. Niongo. Ba mama makasi mama, mama makasi. Ba makasi ba yoko bien. Mwana nzambe faut ko eba kufuta niongo. Mondi mi osambela faut kufuta niongo. Niongo ekangaka.
Yo monique yo muto zui au salo lorote mais malédiction tina 4e génération. Yo zui mais lobe au mon elandi bana elandi to futa ba nyongo. Ba kabelo bozozwa ba 5 places, ba 6 places, ba 7. Osangisa nyonso ozo futa te. Yo isifika ba mono lati. Oza bien mais nyongo na nyongo elali wana to futaka. To futaka na suki kawana. Nabakisa maloba po mama boyebi ke kamera oyo batu musu bakoloba te ye mo mutu ena likambo oyo nde bomoni ya bisanga likambo nde bomoni ya na ma Janette bande kona ngai faut koyeba kofuta nyongo nenga lobi ba mama Kabelo à quoi ça sert olati kitoko batu ba mono kolati kitoko mais yo mobimbo olati nyongo sac okende ko defa Kabelo okende ko defa salon de coiffure nana 30 € te nana 20 zona 20 oyo diero na yako bakisa ozo mi pesa mikumba ya pamba bandeko ya onde tozolo ba tozola makamongo oya banyongo bandeko na ngai soko ozana nyongo yango bakamona kate bembe kufi muto kufi bazotuna nani azana nyongo muto bien muto azana nyongo nani eza pamba te po babiki ata oza ya kokufa nyongo eza kaka nyongo bandeko bolanda sentiment ya ba TikTok Instagram baboye bamona ngala lati soko so lati bamona ngala lataka boye na chanjaka bakabelo non. Comment mutokoza na nyongo ya mbisi kaka oyo osali 6 mois na nyongo ya mbisi ozola la pe pongi na kimia ozola mukape na kimia est-ce que c'est normal ozola la pongi na kimia ola muka na kimia moza na nyongo ya mbisi 105 € maboke bakangi 35 yo zi 3 maboke ça 5 € oseli nango combien 6 mois Kabelo kende ko defa pa Marie-Jeanne au défi Kabelo pa ya Mimi au défi Kabelo pa ya Chantal au défi Kabelo pa ya Véronica au défi Kabelo pona nini bandeko pona nini matu vi oyo ya matu vi eza vi malamu te bandeko basi surtout bandeko basi vi oyo ya matu vi ba mona ngala lataka te elamba lati sanzoto na yo pona kaka ke osukoli mai opakoli mafuta olati elamba na ona nzoto kasi kolata elamba te po mukile mona po tomona ngana lataka na chanjaka bakabelo nazana bakabelo belé me bakabelo belé ngo ya banyongo lelo pe batu baza suna soni to mona peza mutana banyongo tala ndenge mama po yo mutana lisolo okapi anake pa mani tu tala ko tubetela mani tu lisolo na ngeza boy abeta ngo menga nazo beta ngo pona ko dénigrer mutu te mais nazo ba pona réveiller biso ka conscience ki totika mama ne ozokolo bani ke bana ne balia ko bien te lo bana kamo bona bossa ni mani tu na ngena rappeler ba mama ba ola itsa bana bien te bana ko lia bien te omona mutu bana ko lia pasi me ye ba kabelo na mutu ya baniongo kala sena baniongo ba mama tala ka koto ndo zola ba yaya tala ka koto ba mama to ba kolesa bana na bandako totika bisala sala totika banyo to lesa ka bana ba olia bien te na bandako yoka kolinga olata o defa ka me bana bileza te na bandako kitoko te papa moko sabenga ngabisa ke omoni likolo soso sana abi mama ni tubana na ngaba kaka bien laisser à bango dia laisser kaka bango les ailes de poulet pour être moi mike kaka ba aile ba poulet ya moi laisser ka bana soko azu alambiloso azu aile de poulet tena mupanza pesi ache mayonnaise likolo azu ketchup ache pesi bana balia bana bakoma po balia malafu bakende pa ya tata po bana balia malafu lo bana mama mo pe foko sala ga do bana biso abalinga ba restaurant so baza misato zupe mo 30 € pesi bon ba ke balia libande se lo hote bana biso balinga bongo bandeko na nga ntoka makambo kolesa bana ndenge mama lobi soulever point moi c'est vraiment très nécessaire likambo na kolesa bana ba mama bazo na fierté kolesa bana malamu te ba salaire yango tokendaka na mboko ezaka ba salaire à combien toyebi so nyonso salaire à mutu so beti na internet oyebi ke mutu asaka musala bo salaire na yango oyo pona nini kokende ko defa au delà ya salaire na yo pourquoi moi susu bana balia ezate bana bazole lisusu malamu te bana ba ezana bandako bana bamelaka Coca-Cola te me bamelaka kaka cola bana nguya Coca-Cola ba yoka kango ka pa ba voisin
goût ya Coca-Cola bayoka kaka na ba fête goût ya Coca-Cola bayoka kaka pa ya bato mais na ndako mama amelisaka bana na ye kaka cola amelisaka bana Coca-Cola te bandako mosusu bamelisaka bana kaka sirop bazwi sirop basangisi kaka na mai bapesi bana jus d'orange pur bana bayebi goût nango te ya lobaka na nake jus d'orange pur na mela pardon bana ta minéral yo kutu maya minéral ba mela raté 1,20 yo ka kopesa bana kaka maya pompe to ko maya pompe ça veut bien menti pour sembla be bana minéral minéral pe ça la ka moi bien 1,20 mais yo kaka totala ko ka bakabelo ya baniongo bongo pete to ki pa pe bana na bandako ape musale kotoko se kotoko ngana usala na nge na travaya na ngapa mani toi salaire na ngeze defa na ngabi defa te merci mama jus kakoyo jus omoni jus kakoyo bana bamelaka jus te il y a eu un maboko ya bien te pour ça un verre na mélange jus oka jus ka ya jus osomela bana jus te osomela ka bana moni jus oya la Lidl wana ya chini na bosani oya ba mai wana kaka ya ka osomela bana eloko osomela bana te oyo bana balinga ngo so fungule se chwa epesi mamu posa komela ongomela o so fungule okasa chwa epesi ka posa ouverture loko ndo fungula wana to na ndesa fungula wana no longola basibaga fungula ngona longola yanga matsango bia matsango nela yo bana so balinga boy eloko yo kaka bana bamela kaka kola na baji oka ya mai yo ka balinga melisa bana apo bate moite komelisa bana kaka kola komelisa bana kaka sirop ce n'est pas bien laisse bana no kitoko tango oza na bon moi laisse bana no kitoko tango oza na bon po tango oza te moto laisse bana kitoko a oza la te surtout so kufi otuki bango bazami ke ho yo mona beza ba okotsa na secret ko motema kuna ko zebisa nzambe te nzambe ba kotsa ngate tikanga na tikana na boko la bana momona moyen système lobezo bimate so ba si ba koli na bango bazomi sombela kola na bango na jus ça va mais so bazana no mikie na osombela bango ceux qui ont mon na bango sombela bango muta sombela bango a ozala te bana baliaka bien te bolesaka bana malamu te ba mama na ebisi bino eloko TikTok ebebisi bato moyen te réseaux sociaux ezotinda bato na bidefa o mutu so ozosala femme de chambre salaire eyebani ozosala ménage salaire eyebani oza comptable salaire eyebani ozosala nyonso salaire na biso toyebi basalaire na biso ndenge tozalaka mais nous vivons toujours au-delà de nos moyens eza malamu te bandeko na ngai tozoyeba nde makambo bidefa kodefa esisaka mutu valeur eza kitoko te sikoyo bamoni mama azoya pa mama neto basali nini bayebisi ete ma Jeannette ke pa mama neto abisi nga asana pa mama neto ke pa mama neto yebisa kutu mama neto tala mwasi adefa biloko na nga mbisi na nga 6 mois afutaka te afutaka mbisi te 105 €. Soko yo pende ko tango tala ka mama neto tala bo yo moko yebi yo moko yebi kenyonga mbisi kendo ko futa moninga mbisi na ye malamu te ce n'est pas bien moninga zo débrouiller moninga kendaka Congo tonga kendaka bon ko zonga yebi kena futa ki bien na nga cher na zo ta glacière na nga o moko na mbisi na nga e ko zonga sala nga ta mo 500 €, na ta mo 600 € tout fait nombre
mosusu bazabi enga atiki nanga bilamba nanga na Kinshasa na préféré na mema bambisi nanga na teka mais bino batongo baza ko tekela ko defana biloko kolia yaka mbisi te ena bato mosusu basaka bateka ba soso bateka ba Thompson bakenda ko tikela bato na bandako oyebi bangote bateka ba soso bateka ba Thompson bakenda tikela bato na bandako na ba mipanze utaka Belgique wana omona moto asomi biloko wana nyonso bato soki ba défi po ba futa okangi moninga mbongo na commerce merci ezolobelo pelo le côté mama passe okangi moninga mbongo commerce moninga komo loba so moto azoloba loba mabe mingi pona yo eza kitoko te eza mabe bandeko na ngai soki moninga aza ko débrouiller tika moninga débrouiller soki ko defa biloko bato futa ko defa lengi ko futa passe yango moni atanga na service traiteur na linga kana ngai te ngaza ka strict na musala po bato mususu na tika na ba chèque atika na ba chèque bato baningo chèque moi 2500 chèque 1500 chèque 2000 wana ezalaka nanu osala musala motema ka ya mawa omona mutafuto ayo chèque mutelo chèque une semaine à mariage osani okozwaka kati okotsa chèque aboy ebeti poto okotisi chèque boy ozuba problème na ebeti poto ezobeta po yango na lapa nga soko zo ya pa na nga service traiteur ata 100 € nyongo ekotikala te. Dans le passé j'ai eu ma dose na tika te dans le passé na sina zo dose na nga na tika ka sute o nyongo madame na sala te na vana na nga na ndako ke na pesa nyongo oyo muta ko afuta te et puis bato soki basu ba le wana na kota na eti bon pepe kisi akota ya cuisine bon za charge ke na so ko ke na yo ma gente asa ko ba makambo wana to komi na suka no bia ke na bon ça va wana ka ndeta na barabino kaka du vrai du vécu on a ebisi bino yangwana na ebisi bino yangwana utepa na ngate utepa ma Jeannette nde bomoni ye mutelinga na likambo wana ya on appelle na sali nini na expliquer bino ndeko pa yo vandi soko se retrouver la kwa matin à église soko se retrouver na makambo to lobia banyongo oyo sala effort futa mo abato futa mongo ya moninga to sala mo commerce na ye azo moi 20 € par-ci moi 30 € par là moi 10 € par là et ça commerce business nous dans ça ko débrouiller azo sala business na ye futa ndeko wana mongo na ye et ozala malamu bandeko na ngai et kozala malamu interpeller bato nyonso pour ozala bien tolobi makambo bato makambo ba nyongo na makambo boya ko lesa bana malamu ya makambo de bo retenir makambo ko defa biloko ya kolia 30 € ka po futa ngo problème 50 € po futa ngo problème OK moninga zo débrouiller na ye ay mameli ngana kende Kinshasa na tika blamba na ngana Kinshasa mameli po muta yepsinga ye ma Jeannette na tika blamba na ngana Kinshasa okomona ye na biloko na ngaka kolia pona sa nini na teka me bande ko so bazu po ba futa problème ya malamu te bande ko na ngai babela mona o mutu wa mufa wa te déjà so bazo te mona mutu aza bon moyo ozange ba boti oyoka que Dieu vous bénisse, God bless you. Mungu anubariki tata nzambe kabisa kumuna nzambe alibeshine bonne journée, bye bye.